Ouais, beaucoup de personnes se m'appellent Ngalassi. Beaucoup quand on m'a cassé, pas comme on a mis non. Ouais. Pourquoi n'a pas sa message yande qu'on a biso Naomi, batebele liwa yande qu'on Naomi, ba misuba lo beza famille na mutu ba bomiye, eza kindoke ba famille mutu ba sali bongo. Maman Naomi aye ko pesa maman Serambo message que liwa na ye ulti na famille na yete. Na yo lo babongo pourquoi na biso bandeko basi liwa ya ndeko na biso Naomi e uti na ba comédien te e uti na famille na moko te donc eza na relation moko oya bandeko sola na ye azaki de na libanda mboka metango mutongo yaki ayebisaki ndeko Naomi ke ba déplacer. Alors deuxième sacrifice eza ndeko na biso Naomi oya kufi mais mobali wana pourquoi sali bongo azamuto azalibanda az étranger et pas à mundele. So bolandi na vidéo na ye tangu ndeko Naomi akufi batu ba lo bazaiki na mundele mon awa. OK. Batu ba so landi na vidéo yo que puis pourquoi eloko nini salami wana. Alors tangu kiti na mai na pisi bino bo mona parce que esprit o eza sirène eza facilitable bon même mai eza terrassé. Bela bandeko bele bakufi na makambo biso loto tanga to beta lisolo ndeko na biso Naomi po za muto ayebanaki mais za pe na bandeko basi ebele o bakufi na nzela mibali oyebite mususu kutu mosa libala uti okufa mais pona nini azana mobali ne na ndako mobali mo basoane na téléphone atindela ke bambongo atindela ke ba téléphone atindela ke ba $200 $300 mais tango yo sali alliance na mutu on a même na musika par téléphone okosa na mutu ana alliance et après bandeko akufi boye bateli wana eboganga ka famille za kindoki ndeko mobali wana azalaki na mwasi moko ya sirène ya se ya mai kombo na ye sirène Amara donc Amara wana aza moko ya sirène oyo eza lokwa ndeto vivre au monde ba musicien mingi ezaka ba part ba musicien de basala yango. De troisième message dans opesa pona bandeko na biso ba artiste congolais ba artiste comédien ya mboka Congo na biso à chaque fois message oyo papa te dit yenga plus de 3 fois. Mais première fois nazo qui t'ont prié pour nango, deuxième fois nazo qui train ko prier ya ko prier pour nango, troisième fois nango assistance na bisi nzambe que nazo transmettre ngo pe na bande comme sous ba comédien. Alors nazo mona esprit de mort ezo tambola makasi pour na comédien moko ya mobali. Ndeko na biso moko comédien mobali azo linga tika biso. Omoni makambo non lo babato bazalaki na ye po même bato bakendeki ne misu ba wanga na ke bazana na omite misu pe ba lo babiso to kende na ye te misu pe ba lo babiso to yebi makambo wana te et si ko bakendeki azaki pe na ba collègue ne bazaki ebele mais mutu na mutu azalaki na kata chambre na ye na vie privée na ye alors mutu oya memaki ndeko na biso Naomi na ne oyo de 2022 basenga ki 3 personnes fa boma. Na 2021 auto boma mutu na novembre mutu wana akufi mais akufa ki bakuta na kite ndeto lo baka par distance na téléphone atindela ke bambongo ndeko mwasi wana akufa bongo. Donc to bolandi na vidéo wana na kata mai batu bolo bakazaki na mundele moko boye to lobela nazo kende na ngona pesa message mais na opesa conseil muke na biso bandeko basi okoza na mobali mobo sola na ye to zana mutu moko bosola na na réseaux sociaux no bokuta na te ndeko wana ebisi o keso na ye kinto voyager na auto kende place boye ne ko ebisa bandeko lolenge nini oyo ndeko na biso Naomi abimelaki mama Serambo yo ndeka tolobaka nzamba te ba don katinanga nzamba te ayebisinga nzambo azongisaki nga na kati ya bakufi alongolinga na kati ya bakufi ayebisinga zonga na mokili kende ko bondela pona batu babika ngai nzambe na te ba don katina yo na te don ya prophétie katina yo na te don ya guérison pe na te don ya médium katina yo. Tango kiti na mai tour liboso ne ayeko matara asante ke mutu a résister na se deuxième na ya kiti na mai ne serani wana bandiko yebisa ye ke kombo na nga Amara mobalo zo vivre na bandiko ko discuter nande ko na biso Naomi na se ya mai donc ezalaki sous mai o ya piscine auto mona kite et comme qui déjà siège mususu. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, Mbote Balandia Top Média Télévision, Boye Malam, on a émission na bino to de la vérité, cette émission qui a l'habitude de vous apporter des bonnes choses. Eux ils ont présenté par Tadi Ngala Palelo, tout que nous de la bino vérité avec la servante de l'Éternel, Mama Siara Mboyo Obino Bolinga Mingi, Mama Siara Mboyo Oyo Mbelela et Beta Maki, Mama Siara Mboyo Oyo Boni Makambo et Belé zali tout autour naie et puis Mama Siara Mboyo Lelo aye na message eux zali très important pour na ndeko na biso Naomi ou autaki kotika biso et puis pona bandeko na biso il y a ba comédien j'allais dire maman Siara Aza Awa pour que aluka moyen je m'excuse aluka moyen a pesa biso message important au doyer nango alors Totikete Nzambe à conduire biso na émission oh mais bongo na kanisi maman Zozo la femme de papa Noé Mabakala Nzinga ma mère maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary Nadia Zouzi depuis Lubumbashi moi si il y a monsieur Yves bongo na monsieur Yves boende to bande émission na biso Eli ce qui to le langage moko fongola c'est-à-dire plateau que les gens comprennent que je suis déjà avec la servante de l'Éternel Mama Siara Mboyo Mbote papa te dit Mbote pena bananzambe nyonso obozi libako ya kolanda biso na ngonga oyo nzamba pambola bino na osepela bato banda émission na biso totie mutu na biso na seto komisa nzambe oyo andimi kokomisa ngana yo na mokolo ya lelo tobondeli Éternel Dieu tout puissant kolo topesi o merci Éternel Dieu nzamba lola na recommander émission ya lelo entre tes mains saintes Maïnyo Sotoko Solo, la tikete Molimo Santo na yo a dirigé biso pe akamba biso. Pressons Seigneur sur les alliés ayote et dans la musique biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Na recommandé bande konyoso bazeli baku ya kolanda biso na ngonga oyo. Molimo Santo na yo a protéger bango pe a pesa solution ba problème na bango na kombo na Jésus Christ to bondeli bango. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Mama Siara Mboyo 2021 eleki hein eleki yo na ndengeni 2021 eleki ngara bien eleki ngara katina Yesu sponsor na biso numéro 1 c'est Yoshua Mashia oya bateli biso abateli ngana yo na malgré bato ebele bazwi ba problème na ba famille na bango mingi pe bakufeli menzamba bateli yo andimi tokoma isu na janvier le 7 janvier lelo eza azarité tokumisa ye kaka so bolandi boko excusez nga pona voix naza na ba prière na bandaki yango banda le 22 décembre 2021 donc c'est le 22 janvier 2022 oyo donc merci beaucoup na bandeko nyonso oyo Bozi soli baku ya kolanda biso na ngonga oyo. Voilà Mama Siara Mboyo ozali na état de prière tokoti 2022 2022 na miroir prophétique na bengango bongo ou bien na visitation divine o Nzambe a pesa katina yo omoni année 2022 ndenge nini pe to dénommer yango année ani. OK. Merci beaucoup Nzamba Pambola yo pour la question au kitoko 2022 eza année ya élévation na ba vie na biso na bandeko bozola na biso eza année ya prospérité nzamba osalelo makamba minene na 2022 oyo metango nazaki na kata prière nzamba zebisanga ke na yebisa peuple de Dieu que année 2022 eza année ya concentration eza eloko moko zanga ki na 2021 il faut nzamba ko kisolongo na 2022 année 2022 eza année ya distraction te donc makambo nyonso erataki yo oyo zangaki yango na 2021 na 2022 oyo il faut nzamba lola akokiselo yango et puis tozala na concentration et à prière tozala distrait tolongwa na distraction tobondela nzambe toya na se makolo nzambe mutu nyonso oya na se makolo nzambe akolelela nzambe na ba problème nyonso arataki makambo nyonso ya rataki na 2021 et na 2022 oko vivre grandeur to pe bénédiction ya makambo yo rataki ekokisemela na 2022 oyo comme message o nzamba pesa kinga na loba pona 2022 pour 3 messages à liboso topesi deuxième message eza pona ndeko na biso Naomi oya uti kotika biso na pesi mes condoléances na famille mobimba ya ndeko na biso Naomi oya uti kotika biso mes condoléances na ngai lisusu na ba comédien nyonso baninga ya ndeko na biso Naomi oya uti kotika biso mes condoléances na famille mobimba pe na ba comédien nyonso ya mboka Congo bisika bozolanda biso na ko ebisa
bandeko lolenge nini oyo ndeko na biso Naomi abimelaki mama Sierra Mboyo ndeka tolobaka nzamba tie ba don kati nanga nzamba tie ayebisinga nzambo azongisaki nga na kati ya bakufi alongolinga na kati ya bakufi ayebisinga zonga na mokili kende ko bondela pona batu babika ngai nzambe na tie ba don kati na yo na tie don ya prophétie kati na yo na tie don ya guérison pe na tie don ya médium kati na yo donc médium elingi koloba nini moto atambolaki na kobanga nzambe oyo azalaki abomaki te to pe azalaki innocent akufi liwa moko mort subite to pe bandeki kotosa abandeki kotamba na baprincipe ya nzambe mais babomi ye koboma aza innocent ndeki neti ndeko na biso Naomi oyo auti kotika biso bato abongo akoki mpe koya kopesa message na mama Sierra Mboyo mpona kotransmettre na bafamille na bango kotransmettre na mabota na biso. Alors, donc maza na kati ya mabondeli nazo prier nde mama na biso Naomi oyo auti kotika biso nazo pesa mingi conseil eza na makambo ebele oyo ayebisinga mais nakoki koloba ngo awa te wana eza mpona bandeko na ye to mpe bafamille na ye oyo bozwa libaku ya kolanda émission oyo numéro mama Sierra Mboyo eza affiché boya na bureau na nga tosola na bino message Mama Sierra toke malembe parce que le message que vous avez pour ndeko na biso autotika biso era bimeli yo a pese yo makambu a yebisi yo a expliquer ndenge liwana ye place outiti ndenge akei bien que la famille bakoya po bakutana na yo basola na yo mais les gens aussi batuo bandeko bakolanda biso na top media place si balanda déjà une fois baluka moins qu'ils en bénéficient au moins peut-être na yebi que libanda ya micro olinga ki pe ko sola nanga été olinga ki pe ko expliquer nga été mais que les gens comprennent même quelque chose va tirer les sons parce que bana nzambe musu peut-être pe bakozala na mabungi sami voilà merci beaucoup papa Teddy Ngalas Ngalapa beaucoup de personnes aussi m'appellent Ngalasi beaucoup kana makasi pas comme la bino pourquoi na yo pesa message ya ndeko na biso Naomi bato beleli liwa ya ndeko Naomi ba misu ba beza famille ya mutu babomiye eza kindoke ba famille mutu basali bongo mama Naomi aye ko pesa mama Sierra Mboyo message ke liwa na ye uti na famille na yete e uti na famille na yete e uti pe na ba comédien au moins e uti pe na ba comédien te ndenge bazoloba donc to bolandi na vidéo wana na kata mai bato boloba kezaki na mundele moko boye to lobela nazo kende na ngona pesa message mais na pesa conseil muke na biso bandeko basi okoza na mobali mobo osola na ye toza na mutu moko bosola na réseaux sociaux no bokutana te ndeko wana yebisi oke so na ye kinto voyager na auto kende place boye so na ye kin na memo place moko boye comme to sola musu po mona asombelo iPhone azotindelo ba $200 $300 mais to mona na ndenga mokili boye eza na bato ebele tozala na ba avocat pourquoi tozala na ba avocat po yebi ke soko za na problème moko avocat oleka osambelo na problème na yo mais na basa bato ebele ba yeba te ke kozala na basala nzambe toza na mama pasteur na yo prophétesse na yo prophète na yo pasteur na yo évangéliste na yo il faut kozala na yo alandela ko prière pourquoi na lobi bongo okozala na problème nyonso il faut associer nzambe so oyebisi papa na oya molimo oyebisi mama na oya molimo ke papa eza na mutu moko déranger nga to eza na mwana mbali moto oswane mikolo yo ayebisi nga za na mboka tel mais ayebisi nga zo ya robala nga mais so oyebisi musala nzambe moko akoki pe bobondeli bosali prière nzamba pesi directive est-ce que aza mutu malamu to aza mutu mabebela bandeko bele bakufi na makambo biso lelo totanga to beta lisolo ndeko na biso Naomi po aza mutu ayebanaki mais eza pe na bandeko basi ebele o bakufi na nzela mibali oyebite mususu kutu mosa libala uti okufa mais pona nini azana mobali ne na ndako mobali momba so na telefone atindela ke ba mbongo atindela ke ba telefone atindela ke ba $200 $300 mais tango yo sali alliance na mutu wana même na musika par téléphone okosa na mutu wana alliance et après bande kwa kufi boyeba te liwana eboganga ka famille za kindoki voilà ke mutu boya bomie po lelo toza babantu so mutu akufa ta lelo so mama Sierra Mboyo akufi oyo kaka évangéliste mutu bomie soki mama Sierra Mboyo akufi lisusu
parce que kufaka déjà aux na kufaka déjà na zongaka na zongi nzambe nda zongi sanga mais to kufaka to zara éternel na mokilité to kufa po to yaki mabele to zonga mabele mais batu ba ko interpréter surtout na ba famille batu ba lo ba que évangéliste Joe de Nazareth mutabomi po angas ba succès na ye alinga sal do batu ba ko interpréter na yo lo ba bongo pourquoi na biso bandeko basi liwaya ndeko na biso Naomi et uti na ba comédien te et uti na famille na mo côté donc eza na relation moko oya bandeko sola na ye azaki de na libanda mboka mais tango mutongo yaki ayebisaki ndeko Naomi ke ba déplacer et siko ba kende ki azaki pe na ba collègue ne bazaki ebele mais mutu na mutu azalaki na kata chambre na ye na vie privée na ye alors mutu oya memaki ndeko na biso Naomi na ne oyo de 2022 basenga ki 3 personnes fa boma na 2021 auto boma mutu na ba novembre mutu wana kufi mais akufa ki bakutana kite nde tolo baka par distance na téléphone atindela ke bambongo ndeko mwasi wana kufa bongo alors deuxième sacrifice eza ndeko na biso Naomi oya kufi mais mobali wana pourquoi sali bongo aza mutu aza libanda aza étranger et pas aza mundele so bolandi na video na ye tangu ndeko Naomi akufi batu baolo bazaki na mundele mo awa batu so landi na video yo ke puis pourquoi eloko nini salami wana ndeko mobali wana azalaki na mwasi moko ya sirène ya se ya mai kombo na ye sirène Amara donc Amara wana aza moko ya sirène oyo eza lokola nde to vivre omona ba musicien mingi ezaka ba part ba musicien nde basala yango à cause na sirène na ye moko vivre na ye ndi oye bateta msu asala kenyonso mais apekisa ke aza na mwasi te tant msu peza condition ya esprit wana yebisa ke ngai na ne moko to après 12 mois bando pesa nga 3 personnes alors tangu ndeko na biso Naomi so botali piscine wana eza piscine muto akokufa te po ndenge da bando sokola yebi nange akokufa na mai wana ya mukete balobaki ke Naomi pena abeta mai ayebi nange so tali na ba video na ye musu ebimaki na ba piscine mususu ya biso awa ekine oyo ezaki akina baninga osokola o nange alors tangu akiti na mai na piscine bino bomona parce que esprit oyo eza sirène eza facilitable même mai eza terrassé même lizi babatoka mai place wana so sirène ba bomo place wana balobaka kamela ki mai même suksi omona pe bembe bungi place wana emonani te mais ça que mai yesu ke langa no tam suna genou mutoko kufa te alors tango akiti na mai tour liboso ne aye komata asante ke mutu a résister na se deuxième na ya kiti na mai ne sirène wana bandiko yebisa ye ke kombo na nga Amara mobalo zo vivre na bandiko ko discuter nande ko na biso Naomi na se ya mai donc ezalaki sous mai o ya piscine auto mona kité et comme qui déjà siège mususu voilà alors na troisième kotango akiti na mai nende ko na biso Naomi babomaki alors tozo ebisa na bandeko basi boye oh nyonso zili baku ya kolanda video oyo kopesaka mutu nyonso confiance te lelo kolinga mobali moko po aye après mete on opesa mbongo na osombelo mutuka na ozelo ndaku ya cher na ozelo ndaku na GB otalo lobinga na star ngana ndenge na yebani fona za mobali mwa likolo mobali ana okabela nga bambongo oyebi nde ya azwela mbongo na ete oyebi misala na oyebi te soki ya opesa yo po ya zwa nini pa na yo oyebi te et puis ezaka ndeko na omite ndeko mwasi oya kufaki liboso oya kufaki na nzela pe kaka ya mobali wana bayebana kite tant suba monani te me ya monika bayebena mutu na réseaux sociaux otindele mbongo mais ndeko wana ya mwasi ko kufa famille na ye ezwi perte alors biso lelo tozangi ndeko Naomi akei bandeko basi nyonso bozolanda koyoka ka eza makambe ebele ndeko Naomi alobi tokoki koloba ngo na télévision te mais mama Sierra na tio moi mungu na munoko parce que non moi déjà Eli a confinanga misu mais na témoignage on a kindaki et pas na bango na ndako kuna bato tozwa ki ba information to chaki micro ba yebsa ki biso ke mama Naomi akindaki festival ba mema ki na festival bazala ki na bato o ba benga ki pour que ba kende festival o ezalaki na mboka ya mwanda kuna boni ye muto akindaki festival abimela yo lisusu pour te dire que
awa nde mobali moko boye na solaka na ye na ba réseaux sociaux nde amemaki nga poto passer bata na biso ensemble là omoni makambo non lo babato bazalaki na ye po ebele même bato bakendeki ne misu bawanga na ke bazana na omite misu pe ba lo babiso to kende na ye te misu pe ba lo babiso to yebi makambo wana te parce que po na omi akufi voilà pour ceux qui n'ont mis azalaki na bomo ilelo temps mosusu akoya kolobeka nga na zali na yo na zalaki na pate di na zalaki na mama Sierra Mboyo mais lokola azali su te batu muta ko interpréter na ndenge na ye mais ça na sorti ça mona moi si to ko bi ma pe na famille ya lobi ke na ki tournage voilà to comprends ko la ka ke po yebi son lobi tournage ba yebi ke za a comédien a kende na ye ba yebi ke za musala na ye mais ce ko to ko la ba ke bongo mais za ka kende ki na ngo ya ngote OK et ko ça pe ka kende ki na makambo mususu o eza musu vie privée na ya ko banga pe na signe respect a yebi sa papa na ye te na ndenga respect ko yebi sa mama te to po ko yebi sa bande ko musu te donc to lobela yango pona bande ko basi ndeka tozaka na bavoka na biso biki oza na problème mutu moko bengi yo alobi mama Sierra photo sala contrat moko bobi non zana benga avocat nanga zana benga parti ki tinda na tinda ye comme ça bosola nae mais soki pose lui penzambe otie première position ba problème na yo et que mutu ya solo lino ta fiancé ta mutu alobi na lingi to lingo sala likambu moko consulter basala nzambe o solo na basala nzambe na yebi ko za na pasteur na yo na yebi ko za na prophétesse na yo na yebi ko za na évangéliste na yo o za na mutu alandela ko prière et si ko yo bondelaka mais quand on cause problème na yo pesi pe basala nzambe ba bondela pona yango ba pesa pe directif nzamba pesa biso pe apesa pe directif na problème na yo tant mutu soki ndeko Naomi abondela ki avant voyager to pa yebise basala nzambe ba prière ki tant musu ba ngabe bise ko kende tenzela on eza mabe et puis même eza na mutu frère moko tozala ki na ndako wana papa na bango alobi ba bengiye fallait ba kutana na ye soki na arrêt na bateau ba bano kende na bango ba luka moye ba kine frère wana ye apikisa ki alobi Naomi tika na yo ko kende na yo te mais ye a santé et puis ko kende na ye téléphone era koma ki téléphone donc bunga ki après téléphone ko bunga makambo ebele leki à part maman Naomi tu as dit surtout mon téléphone est bungi et bon siko soka qui me préparer ba yibi téléphone ba le téléphone ne bungi pour que ça m'appelle la centrale c'est banate mais le gars za muto ayebani lelo comme ta ba soso ba bunde tambo na réseaux sociaux c'est ça que balongo la qui téléphone peut ba comprendre que na téléphone on a la communication à Lucas sur la pena batu musu ya ndako donc eloko nyonso comme la biso il faut to yebisaka basala nzambe wana eza deuxième sujet oyo na ye nango na mukolo lelo na top média voilà deux troisième message nazo pesa pour na bande kona biso ba artiste congolais ba artiste comédien ya mboka Congo na biso à chaque fois message oyo papa te dit yenga plus de 3 fois mais première fois nazo qui t'ont prié pour nango deuxième fois nazo qui train ko prier ya ko prier pour nango troisième fois nango assistance na bisi nzambe que nazo transmettre ngo pe na bande comme sous ba comédien alors nazo mona esprit de mort ezo tambola makasi pour na comédien moko ya mobali ndeko na biso moko comédien mobali azolinga tika biso to bomba kombo na ye alors to tanga kombo te menga nazo zo temps ya ko prier pour na ye ce que to ko pesa message mais surtout message ya ba comédien na linga vraiment mingi ko loba yango te nazo ka temps ya ko prier pour na yango parce que il y a des prières na jena pe 2 jours 3 jours zo bondela pour na ba comédien na biso surtout 2022 21 lesquels biso na pasi ba icône ba keye belé alors on a bondela nzamba zebisanga lobi même bibembe o eleki na 2021 ezamuki o ezolingi na 2022 ko la plus pour na ba comédien ko na biso ba comédien photos al bolonga na distraction ba comédien il faut kota na kata mozindo ya ba prière année 2022 oyo ezala lokwa 2021 te kolela o bolela ki na 2021 ngana zo ebisa bino na message nzamba pesinga il faut to bondela il faut bozana ba groupe de prière boza pe na ba comédien musu boza ba pasteur na moni l'autre fois basala ki prière moko pasteur asala ki ya rubenga ba comédien ba bondela eza idée mo malamu ko bondela même bisika bosambela ka bondela ka pe pona bande
bandeko na bino ba comédien alors toyo pesa message pour na bango nyonso to oyo koyoka message oyo il faut ozala toujours na ko prier même temps ozo tourner même temps ozo la vie na o koza na distraction te voilà après maman Sarah ozo continuer est-ce que ozu message oyo ozu pe moi temps ya kozwa téléphone na yo ya kobenga ndeko wana comédien pour na koluka moye que non ya kosolana papa na besoin na solano par rapport à message kiti esika fandaka na meke ko se renseigner afandaka wapi balakisinga na kotanga communauté na koma kikuna me bakoltenga te bayebisinga kiazate baboyi bakoti balobi azate me na yebite ke soki baloba ka bongo to pe baboye kina mona ye na yebite balobi ke azate bapesi pe raison te balobi ka ke non azate na tika kombo na tiki kombo na numéro de téléphone donc menga pe nazobondela na ngai pona ndeko wana nzambe akitisama wana ye pona ba congolais ba comédien na biso parce que esprit de mort etelemi lisusu koleka o bazobongisa ke avant to koma mais il faut bakufa kufa mais tozobondela toujours mawana nzambe ezala likolo ya bandeko na biso ba comédien. Voilà, Maman Sarah Mboyo, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Il y a Liboso et Zala qui bongo ba message Nzambe atali et petoyo ko suka place tozo suka poto kabana na Maman Sarah Mboyo, mais vous nos sœurs bande ko na biso abasi tozo lobelango nuité. Voilà, Maman Sarah Mboyo à Outikoloba Bongo. Ici, je vais signaler na bande ko na biso abasi, vous devez faire très attention. Aujourd'hui, la technologie makamunde ezotambola na mokili. Bande ko ebele baza sous na maîtrise te bande ko ebele baza na besoin ba apparaître. C'est ça que moi je disais. Lorsque tozo linga ko apparaître trop toko disparaître quand ndenge tozo ko apparaître on a vaut mieux être que koluka ko apparaître. Sincèrement maman pesi message naye ce que koyi na matoi ya batu je pense bo interpréter yango mabete aye awa pona koluka ko kocha mbeli na kata pota o ezo bimsa makila te. Elle est venue justement pour faire son travail à sali musala naye a pesi message naye na ndenge o sengeli le reste etikali charge na bino bino pe bozwa part na bino. Nous avons qu'un seul Dieu, c'est Dieu là qui nous aide et c'est Dieu là qui nous sauve. Il nous permettre à quelqu'un de comme la biso, mais il a ses serviteurs. Azali na ba umbu na be instrument. O yé donc à saler la maman sera to luka moye to kabwana yonanga na ebité message à suka o kozala nango pona bandeko nyonso bazo ko landa yo. Merci. Na bandeko nyonso bo landi biso ne bande l'émission. Nzamba pambola yo numéro maman Sierra Mboyo eza affiché. Ozana problème nyonso zotongisa yo lobi maman Sierra Mboyo ngana zo botate. Maman Sierra Mboyo ngana zangi libala maman Sierra Mboyo makam nanga ezo simba te maman nyonso problème nyonso ezotongisa bomo ina yo o ezotongisa vie na yo ezotongisa makanisi na yo numéro maman Sierra Mboyo eza affiché o bengi to ko bondela nzamba opesa ba directive na ye o kotato la pe monena nzambe ndenge nzambe azosala à travers ya mosali na ye maman Sierra Mboyo. Merci beaucoup Nzamba pambola bino nyonso. Voilà, merci Elie, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs les abonnés de Top Média Télévision. C'était un réel plaisir pour moi Tadi Ngalapa de recevoir cette grande dame, l'instrument Mugumbu Yankolo, maman Sierra Mboyo, APC message nae et comme la bino nabanda kuna bino maman Zozo, n'est-ce pas? Maman Sierra Mboyo bino bolinga kaye, maman Deborah Lubanda, papa Noé Mavakala Nzinga, Mkala Patrona, Mandikani, bandeko nyonso ya mokili mobimba, maman Lisette Matala. Namboka France wana et pourquoi pas Sierra yo posa namboka ya France ndoi na yo Sierra yeyo une fois tu m'as dit que donc olinga ye ndoi na pesi yo bambote ndoi Sierra ba Sierra nyonso na pesi bino bambote.